Moi, je vais faire un pardon. Il faut faire un pardon parce que escroquer biso. Oh, c'est quoi? Escroquer nombongo. Oui, bah là, ma camibele, batan, bani. Mais c'est une pénalité. Biso pour la biso, ni toujours à soigner la martyr, tout l'unité bandela makuna. Comprenez? Ni toujours à soigner la martyr, tout l'unité bandela makuna. Il y a un martyr aux alades au casson de. Qu'est-ce pour attendre biso? Il va tout souvent deux batteries tout le monde. Côté de la famille déjà. Na biso que Martin, biso de longa pour tout ngaki, soi-disant. Ah vous avez soigné soigné. Soi-disant toujours il va soigner. OK, tout le monde va pour une bonne marche. Mais ils ont mélangé là dans le bâti. Je suis 20 000 pesos, 10 000 francs dans le bâti. Je suis 20 000 $. Alors, je suis 100 $, au change pour qu'on le bâti. Je suis 10 000, soit 15 000, 15 000. Je suis normal. On a pena, on a tout malade. Je suis malade, j'attends à commencer à me mettre dans mon aïe. Pourquoi il y a un bâtiment? C'est sur des escrocs. Pour le logo déjà, il y a déjà tant de monstres le bec, banana banda betanga coup. Avant concert à stade, il y a ça là, concert, il y a banane, il y a présidence, Zaïko, la casa de Canto, qu'il tira. Surtout dans la mission qui tire, on va toujours combien. Mais là, ils sont bons. Puis, il y a concert la vie. Il y a un bon bien. Surtout le bâti. Surtout le temps, il y a un bandaka, il y a un bandaka, il y a un bandaka, qui tire à la terre. Bonjour et bonsoir, bande de connaissances surtout ya balandi ya Koba Plus otobenga bandimi ya lingomba ya Koba Plus ba moté partout dans le monde bozolanda biso et merci vraiment à Fabou Sengoma depuis les États-Unis, merci aussi à Rit Mutombo depuis France, merci à Trésor Mutombo, merci à Gelo Refeyo bana poto ya solo bato ba simbi sentir les bourgeois donc nengezala kaka merci vraiment à Mopao ya solo balobi mopao ya sika mutambongo ya sika botami donc Matou de Matoumona les grands peintres na Matadi muto asimbi Matadi nyonso to azo contrôler terrain Matou bambote na yango wana et lelo to rezongeli lisusu artiste na biso o bino bolinga ki to rezonga lisusu envers ye to zongeli to yoka lelo ba makambo ya kolobeza vraiment tellement ébélé beau comprendre car rapport et comme il donc tout à bordure comme quoi. Artiste na biso milimo bonjour. Ouais, bonjour Martin. Boni. Ouais, bonjour na fidèle sur Koba Plus. Bonjour na bonne sur la chaîne na biso Koba donc. Bonjour na Remoko. Désolé Arabi. Kolo babi bukangi sentira changu. Ah ouais, faut quand même donc babi ezo yinda kan répétition ka kambe ezo commander ba concert moko boy. Ouais, il faut comme bon parce que ba bere rougit tara lundi mais so yona obosana so za kacha maeva lundi au samedi dimanche ba jour mo ba week-end mais toi lundi donc yango moni que toujours bossi lu toujours na répétition donc yango moni lu toujours ba parler dans le bon jésus que non bien. Ah c'est déjà makambo pesami pour ba plein o ekomi wana fezaka makambo to yeba ba biloko na wenge na maison mère na la zamba aussi comme pas na binoseke makambo koti kasit fu makambo ezala ça makambo ezala fu makambo ezala pour makambo ya po ba ba mona bino trop ba kota ba kimbantseke to yebite tour koto na makambo moi likasa moi nini nyoso wana est important. C'est important. Oui. Oh, Tikabou. Oh, mais c'est important. Même pas liboso na mona artiste andi mamambo. C'est important. Ah. Na pona mamambo c'est important. Donc on sait d'un peu ndimi sata de beta na ngoye donc aza d'accord. Donc c'est important. On a antibale antibale ezali parce que nazo so que c'est important. Na mincho to na lo ba banga te to banga sape batute to sa mona biso. Sango album to kinenanu album bolansa ki biso na single moko ya générique et jusqu'aujourd'hui toujours qu'il est déjà moi déjà ébélé bobo qu'il soit le côté ni clip mususu ni donc tu ébites ça ni ouais ça stratégie toujours marcher dans stratégie mon boy mon album c'est le côté toujours me ça sous forme de single donc tant que aussi ça mon single on va projet moi bien du suis là je suis réalisé OK tout comme na makamona tout ça la sur album opening à la taille à 6 titres
pour notre pesa bato pena hein ba savoir biso pena ya munene quoi amba mona bazanda mundambu pour to bandisika comprendre to bandisika to brûler betap te mwana so abota mi fa tambola fangulu ma fu abanda hotele ma boka lokola loba to en étape wana na moto msaki fili koti to bakela to 10 000 francs 10 000 francs ko clip na onde ya calamité donc voilà vraiment là si que clip na ngo ya na calamité donc bat bazo clip à 10 000 francs. Mais Batman a besoin mo ba yo ka rapé banzemu na bino moko pe bozo beta pour beaucoup plus bosser la monstre d'amour culture pays vite. Kasi poto uta kuna tu participer na banzemu wana to participer na babulo wana yango to embango. Mais veso aboy na banzemu no yebi ke beaucoup ma parade. C'est que j'ai ça faut boya na ba crina pour ba gene ke bini sarabon eza blo je saraboka. Mais so banzemu na ye wa banzemu ko te yo kana mingi te. Banzemu ba rumba o ba bimi o zo bimela pomma na chandong soko telemeli donc tina suka kaka. Kasi yango na bit ya robo ya tobeta banzembo wana te pour tout participer na banzembo wana bat bacha ba idée ndenge pe je sala na ba crina pour so tena culture ba gene ko simba ou za tango je sala za na culture peut-être à part je ça je n'ai qu'à mourir ko za la simba za ya nini ya que demande le peuple donc monstre wana simba donc à part wana le reste nza ba yo kana bango mais ya succès wana dans le reste wana ba beta mbe yo kana tene yo kana ngo me succès lupe ba gaz moto so succès uta wapi il faut izala esimba makambu to usala ne ngo ngabe no hebatia poko muntu so poko simo makambu succès pe na ngote po tisiko monstre aozela bino bokoma na place au bino bolakaki mais aujourd'hui a sentir bino vraiment te biso to bana o biso to agreno ba boaka na simanda ko po ba boaka na mabanga po e bimati sa ile o moti na boaka bino na mabanga mais kolongola biso na kicheza ini jaki no batula quoi bazala wana donc ti mais des grands to sipona mukile biso ba biso kolongola so na ninge kete to sama mo to sa to tula ndi do ba biso na ta ba boy gena mabanga ebota na mota donc izara wana ti 100 ans so biso to sala exploit donc to pour niveau de comment attends mais c'est mon temps longue qui ça comment à niveau de comment là tout le monde comment il y a pas prison lui c'est côté prison c'est un pardon mais le bazar ensemble de ignorant na ingrat par rapport à ma mot bino bo sala na nengi bino mo bozo monela bo mona pena ke bo sala bien makamni au cas où le bique par rapport à la mission au ballon na culture pays mais tout ça là bien bino ça bien tout ça bien makasi koleka na kitira na mda sala mambo tout ça te azati pa o sala ngo bati mais vous bique jo sa longwa liboso na bino asala abeta pe album liboso na bino lela za ana groupe na isa basani na jos abeta babeta ni juste à bêta na basayo mona banina ba doit bêta conseil ba cheki tunga liboso on orchestre interprétation to orchestre pena mutu acha kitunga ba chaka kitunga lokwa mabunzati juste bien bêta masolo na biso to bêta biso o passing information na ba kasanga biso kene concert na yo na ba chaka kitunga liboso donc tango bamba mu che wana na kati cha so ina maiva so kuta mamwana te kutake so na jumbo na nga yanga moko ndi to mona na makamese salama so mona bese me cheki tunga liboso to mezo me cheki tunga liboso to fa masala nga Patrick Beckham a cheki tunga liboso achata chana ita aya ba kosa musique avec interprétation de best de bufumo kabula na suka waneza ba dira milimo milimo aza milimo menzambe na chant. Merci vraiment à mon ami d'enfance, vraiment, Talara, Gelor, Yoyebi Kaka. Yoyebi Tozozela, depuis, Gelor Feo, Karanengezalaka, vraiment. Donc, merci à Ingénieur Del, Moutoua Simbi, Balobi, Millier Mobimbakin Kole, na ville. L'ingénieur d'elle, en tout cas, Bambote no yango, tozo zelaka maman ngezalaka kaka quoi. Milimo tonito kota siko na actualité, oizo lekela. Na mikolo na ba réseaux sociaux nyonso. Parce que biso nyonso tozalaka na ba téléphone to simbaka to monaka. Lelo tozo yoka
à faire Adidas Arena. Monstre d'amour Adidas Arena. Ah ouais, on a bango et tali bisota. Biso na kasini. Bah ça vient à bino quand même. Ah, vient à biso. Tu dois en faire bon temps, impossible. Aussi ndeko na bino pe asengeli bino ba pardon monstre d'amour. Akomi pa mon habitude na biso, pas essayer la somo kam. Je sais pas ça na raté kitanga lunga kitanga sana makambo na biso pona kiltira. Donc atika osala mwana olinga sala na. Comprendre? Tanga lunga ba ebisa biso makambo biso to yebi. So ese tanga zo ba bongso makambo. Zo comprendre? Ntazonga rapamba te soka zongi seke ba bongisi yango azongi. Wana ba bongisa bango na bango ignorant na ingrat. Oh. Ah kassis. Ignorant na ingrat. Oui. Bon mi balé donc Jos na monstre d'amour. Yo mo sala choix. Ingrat na ignorant. Milimo. Wa? Oza sina mamozolo ba. Ah, soko na bia. Na lo bande na fingi mutu. Tozo finga, tembe tozo sola. So bengo ingrat, izemji. Non. So bengo ignorer, c'est ça qualification quoi. On en finga mutu ta. Na kena chikiti. Enji ezenji, ouais ça qualification donc mutu na fingi mutu ta. Koka mongota, so na bengo ingrat, ezenji. Hein? Na masini, ezenji. Enji ça qualification quoi. Donc ça na bon pio. Mais surtout ngai so na landa ndena landi Jos Diena azolo bana souci na bino quand même parce que talaka comme na niveau habité to singa v aboma moto ngai na part ya bandeko na ngai ba master na ngai nyoso tout na yeko s'excuser pas v parce que talaka bayaya. Voilà va ça l'Inter Miami. Inter Miami comment? Voilà va ça l'Inter Miami. Quand même ça. Je sais au kinda. Wana ba ça là on est Inter Miami. Yo équipe là. Et dans la MLS des États-Unis on a Inter Miami. Mais je sais OK poto. Et tali bisota bisodani. Wala ngulu, wala poto ya oui, aza ngulu ko. Mais asoloti. Jos wa kinda ba poto, Jos le loi comme ngulu. Dans le respect na mais maramba ça la siko mikolo donc c'est bon j'ai ça ka ntatinda yeke senga pardon j'ai ça ntatinda été pas ni muzo akuma mnoko j'ai ça abeta se fana mnoko mningata maramba j'ai ça na ngona mtema eza ya zana ngota mazo ka souci j'ai ça et c'est ya zana souci j'ai ça ko lega j'ai ça ke moko bien sûr ata ko lega te mazo ka souci ka zana ba il fa zana souci orchestre ne ba mise na e souci na bisote j'ai ça bere rouge toi bien. Moi, dans la façon à G5, G5 femme à Tami Kili, G5 à cause de la bouille. Qui a dit que vous êtes pour tout? Tout au Kenda pour tout. Tu le sais tout autrement. Bientôt là, tu vas changer de langage. Tu vas changer de langage. Pas ça n'a pas de pio. Quand on a une influence, l'impression. C'est ce que tu vas faire. Bisto ça sur ma rambo dans ma il va faire la rançonne. Donc tu vas comprendre donc la minute. Milimo atabo kendaka poto. Boza 4. 3 visas et bimi. Nan fois kende nan fatigala. 3 visas peut-être et ma 4 visas. Non, il m'a beaucoup ici. Babimi sika à 3. Ba o babimi o ba kobima o ekobima. Ba ki? Ah, tu sais la cadre mouvement. Ah, supporter. Oh, supporter comment? Bah t'as pas qui t'as la c'est dans la prison, tu se battre pour n'abima. Tu bonna tu loba tu chama kili liwana. Pour mon que bah que ça tu sais qui ba kota likambwana. Vous comprenez? Ba kota me ba chabino sko poate na mamandule. Oh. Et bon mutu ça mon et bon ni to répéter na maevana. Yo ça na le instrument. Et bien, ça va te louer en combien? Son chaque lundi, tu as loué. Moi, je ça espace à la photo. Vous comprenez? Quand tu as il faut aller regarder avec un homme, tu as banana, tu as un homme. Non. Vous comprenez? Ma caméra, non, bien. Donc, qui m'est allé?
Maman n'a bien soutien ça dans ma casse. Tout bang n'a biso rien. Tout bang n'a biso longo mon côté pour tout influencer mon tout bang ça fait battre mais tout ça musique. So il y a moyen voyo ka répertoire. So tu un répertoire ou aller loter. Tu un répertoire ka ya kala ba vie. Oh ben là ba nzimba il y a ba vie papa Madilou, papa King Kester, papa Ruimba, papa la Chungo. Au moins ba nzimba kula ba papa Tessa Dalias. On va répertoire ya papa Pépé Calé, on va répertoire ya grand Calé, on va ya Wendo Kolosoi. Ba chaki tembe yo nzimba na. Yo ka banzembo. Yaka maevo plus on comprendre bien to beta banzembo Félix Oise quoi. Parce que ça ba orchestre na biso de ruta. O pexer to beta ngote. Nzambe rosala koyeba na kobosana. Kasi biso bikela munayo to bosana kamingi. Yango to epai na yo mei. Bomba biso na me mwana yo. Nzambe. Vous comprenez? Basem le là-bas. Nazali mbelio yo basebisa ohome. Nazali mbelio yo basebisa. Na kokata mokolo ninyongo Yangai eteniko ya bolingo. Est-ce que passe ezali sengo ya mboka bolingo? Chérie yo amunangai. Soukana mwana basé le rôle à Mercure comme vous comprenez? Il y a un message il y a monstre d'amour pour un concert à Arena. Ah ouais. Il y a un message sur le côté na Nina il y a Didas Arena sur le côté après si chance na ba musicien oyo balongwa. Mutu na mutu aya ko s'excuser nga kuna kantselo wa juste dire nande asali on par plaisir mais et peut-être ayi par écrit mutu na mutu aya ko moi je faire ça pardon na ninga bien dit il faut ça pardon parce que escroca biso c'est quoi escroca bino mbongo oui bah là makambi belé batan ba nini mais c'est bien penati mais c'est bien penati solo ngana yemi mesendia ko mabat na poto tembe lelo azome mabat susu na poto ngebo profiter peut-être na occasion na pobo kende oko ngai no pimwa ngunda kende ngana ko kende poto abongoti ngai bonbiso tofana na kintira ba kosa biso na ba zupe na salle makame salami na suka nango ngingo États-Unis pena yango na suka nango ngingo lokumu ka azongsa Azoba Suarez, Busquets, Messi, Xavi, Iniesta. Baxi là déjà. Équipe de Barça. Il y a Xavi, Iniesta, pas ça ni. Pas ça ni. C'est beau ça la MLS, c'est beau ça la Inter Miami. Pour babeta ya bien espoir ezali. Babeta ni ba imani. Na yango kuna omuna. Martin, tu mets sur la berre rouge, tu tires sur mon violon, tu tires sur mon sonnet. C'est d'un père, bouya le biga au senga pardon. Tu as pardon au senga ti. Tu as pardon au senga ti. Tu vas bêta sur. Ma retirer, ma panza. Tu as besoin de ça. Besoin de pour ça pardon. Tout ça, tu senga pardon toujours reconnaître que ça n'est pas ma bé. Ma bé tout ça là. Na li kamuni. Na là derrière bino. Nzambe, gars puissant. Tona Nzambe simana biso to Nzambe pena do Nzambe. Bokomi bato atembe, bokomi na ba lolendo na ba kiteti ndo bokomi pena do sous forme bandana linga yo passa à vivre na yo de la quête de la chasse kaka atana miso simbisanga ya muna yo elembo ya fimbo ekobungaka kaselembo bolingo te nasenga kisene kekoningana te polobi na sengi yo mingi bapekisaki ngai nzelo yoro nayokaki tere mama kangaki ngai nelamba atikalaki niteni nango soki maeva yoka banzembo bato badere nsima na biso sikoyo to bando yaka maeva aussi longtemps tosomba disque
Mais biso to yaka Maeva kaka. Faut yaka Maeva kaka. Maeva eza place to répéter hein. Le monde a vu répéter na Kimpanza, le monde a Patrick Bekama répéter na les paniers, depuis to répéter na Maeva. Mais jusqu'à présent, nous vraiment pouvez biso vraiment le contraire ya makambo vraiment. Tu pouvais net nini. Mais vous êtes musicien. Ah ouais. Faut vous pouver talent là. Non, faut pouvez. Mais ceux qui vous êtes capable ya ça la boy. Moni mokiliza vaste, hein? Mokiliza munene makasi. Moni ko obaka ko bino bokangi déjà. Bozala na bolingo yango. Bo beti générique, bo sali promotion te. To nabia promotion to sala ngondini. Si mo sala promotion. Oh. Tant vous avez pas monstre d'amour. Yomo bande ko mona monstre so aboaki so boaki à l'époque na ko si ke vano sa promotion batu kutu balela ka kuna imagine ka kitoko ilika na TV te promotion muke Monica o bimaka wana yango texte bande ko texte album biso pe o bimaka na to sa promotion 6 mois te ezala ko côté ata biloko ko lia ba sala promotion 1 mois 2 mois silit yo sala biloko mo 6 mois promotion sala ka promotion no générique ebungi te so beta ebeta kana ngo kana Maeva na Maeva te zubeta partout so tamboli yoka siliko ti zubeta na internet réseaux sociaux zubeta so kena ba place ba télécharger ba biloko na biso mo ateki bazo télécharger ngo pe bazo yoka ngo so biloko ngo ka bino mo bato mona ngo biso mo to tine na otuno kasi ne faut kotani na ba site ngo na tali na moni kotana ba boom play na ba makamtu o place yoka ba musique place ko comprendre que bato ba yoka na so déjà 24 000 personnes ba yoki bino ya muke Maloba ya Seden Play. Il y a une promotion ma casque le album. Problème est générique. Si le Goti est allé là-bas, il y a 164 cas. Ils ont battu là chaque jour. On doit découvrir Bissot du jour le lendemain. On doit découvrir Bissot. On doit découvrir Bissot. Tu as 6 cas. Nous avons mis le pango. Na vini bato musuba bateke mwana bota mia mais bata famille ka bato baki mwana biso bota maki asika letaka ko poussa na mwana azaka fia na bota zomona biso bato ba découvrir biso bongo bote ni biso regret makasi penate toujours ça mama biso ubike to na biso na lote to beta na kitira to bima na biso ka mpiaka ubelexia biso ka batan izalaka ki tuzaka ni tuzabwe surtout bunda be fo na bana mbele basalaka ndi balunga biso na kitira na ndenge teke tosala makambo na ndenge tutula pour mona batebile balunga yo ese kitira ba mise wana nyoso balunga iba so mona bona makambo ba sala to mona mise mwa clip na TV ni biso to sala ba répéter pe ba répéter ben instrument nan ba mise balunga zaka biso te comprendre ba mise balunga belé mais so mona biso to oser to sala makambo c'est que toi pena na posa okutana bouillant solo abita donc abita solo le quoi angelo okutana mutu le quoi gesta tipoi so ba ni boka so ba biloko yo kana bar pedode kintaba kintaba aboka biloko abom inde marquele pas oya oka soko Seden Play oyemba la voix qui caresse hein la voix masterisée oka soko junior milimo mukoma on a chance on a tout soko na ça soko tous les voix oyemba banda likolo ti na se oka banze muloko là ba mwana na ibitia pona na subo oka banze muloko là ba kozela te tongo etana poyo linganga pongo etuni makolo soki yakoya pokwa yango ekokwea yo komela est-ce que ezali rendez-vous manqué yoyo o mawa tango bo mwana si eleka boni yo badute na ngai misulo mosika na ngati ya katotanela libanda molisolo na litoyo loboko na yo na lipeka na nga azebu lokola bolingo yo eloko yo na maboko fololo na motema kilo na tikali na mposa na yo na motema na ngai ndayo tongi monima ai banzembo isala binoka ya ngwana 10000 francs izo yemba matene bozo yemba oyo oh 10000 francs tokobeta ya mwanza nzembo na biso tokobeta moni to bandire pka siku to no beta banzembo nyonso ni tobetaki génération mobimbaka na repa lobby comprendre génération on est de beta 10000 Sili Goti to beta ka ndam to bandango na kati bile pena to zoita ko beta pena
bino seke na système atia date bozana bino te na kati système atia date tozali mpe na kati wana te botie na date te tokotia eza pressé te affaire Ndoulé. Jésus nous a libérés de la prison des Messéniens. Na limité oh voilà date na bino tokobeta tokotia date tokotia pe na date tokosepela Martin ozala surpris ou changer langage bolo pena ki banoko oyo si balongwa pa Messénien bazana raison longwa mais Messénien wana ka yo na zomi na poto y compris na ndeko na bino bolongwa ka alongwa ka kutu liboso na bino Jos Dena a raisongi lisusu a s'excuser na mona na poto mobali faut za akenda na eme alinga zonga na eko mobali faut tika la mobali abota mobali akufa mobali a changer sexe te moso akei place ya zo se sentir pema mobali kasi kazana responsable na comme responsabilité pour ne si yoboti bana na yo sunula bango pour inolia na ndako bato mo papa mo boy pena bana bana na ndako wala lanza wana papa ndini wa faux papa comprendre wa faux papa ne tinga bipuna za l'aise faut habile na naya na vainqueur na brem na maja makamu na bango déjà ekoki wana nga comme à l'aise tant que ne ekoki te na zala à l'aise jamais na o envie te ki na lungu boy na ngila na ndako ya mettre armel tant que ndako na ngila linzala isimba te na kalikile atifuna ngila na ndako Martin na ki Martin mikola olamba bangombe kuna na sutu mambo te na ke na oleka na bango pa Martin on embalta wala irresponsable moi j'ai des enfants Anaya Abil Brem vainqueur bazarana comprendre c'est autant pour nous à l'aise faut bana nga à l'aise et puis déjà na bango koka ki ya kulia na bango na bango tout alors on a comme à l'aise tant que non koki na bango na à l'aise ndé na à l'aise te comprendre na ko tshamo tema na bafufa mutu moko te na ndaka mutu na tshela ka fufa ne mutema na tshela bloko ne mutema na ba bengi ko ko se skize ka yo moko ka bo ka po wala mingombe c'est aux ana carence bangombe ngazo ka souci na temps oyo sali na culture pays vie malgré par rapport ya ba mamuno surtout les cas mais moi récompense ya ko luka to au profiter même atana moi chaleur wana ya mo occasion ya ko boire katani ti biso to profiter na ngote ba to profiter na bazali pas profiter na ngota bato bazoni comme na culture pays vie actuellement bon veut ce qui est mo ko na weekend non bobenga milimo pita ya benga ngata yebi ka benga ngati to kanza kutu bongo te na okende pita yebi na yati puta mwana développement mshate pour mwana ba koma ba tshwa mata ngojati na TV ba ngati na longa ba lukanga fort pour nazala ngani na boya pour na comprendre que tana ngikoki tana ngikokaki so ba masa na ba chance ok puto na kilisa bravo tout ça là tout le monde a balukuta na balukuta balilaka kaka na balilaka Jésus viendra Jésus balwani Jésus viendra bientôt Jésus voilà tout ça na promesse wana na qu'il sera PV ça comme déjà Jésus ça y est yondo qui diba au monde que yom to za qui diba Jésus ça y est martyr beta il faut compter lokola mo way déjà kuna na makambo il faut compter lokola na kufa te zela Jésus ça y est to beti babeti martyr nabia Jésus aye bake babeti conseil bakende ko beta na pays quoi nini conseil des ordres bongo conseil des ordres mais ça y est conseil Jésus ayaki no senga ba mise ba zongs ba pesa ba $300 a senga bongo kasi bongo mon que bon ata ko okendaki le tama 1000 balo ngako zwa pe opesika 300 euros mais Jésus yeli susu ngale kutinda ngale ngaza lo malubu mabali ngaba boma ngaka na malawi kuna bathenga poisson la kufipo oni ngaba bilanga kuna Jésus yé Adidas Arena oui ngoni lo bana Jésus vient balbani Jésus revient bien Jésus revient bientôt ça date oui moule ezala na mokili so bebe to koyeba tika ngo bakufa so boko ntenga pa bo sala ngalo na haza bongo na maloba wana culture pays veut chance wana Jésus kasi ngana za mo wait kasi ngana kufa ki déjà mais yo kufa no déjà ngana zela ka résurrection c'est que raté makamo wei te ngana mo wei na biso façon ngana so mo wei na makamu na ba projet na bango
Moi était na ndenge bon on a kana ba projet na bona na kitana na kufa na déjà kasi on a le but façon siko na ba projet à Kiltira ndenge bazo s'ambiancer na ebisio Kiltira pays comme lenga ko sakana te Adidas Arena problème ate peso ba beta ngo ba lancer sur calendrier yepe à côté na ka ngo ka otali nombre de billets vendus au côté na Adidas otali nombre de billets vendus ba bandi déjà oteka muke nombre de billets vendus aux anons ba bandi déjà conseil ça dans 2 mois je crois oui ça na suko nous tu aller quand les 9 on comprend ngana ozela na mona ba beta Adidas Arena ezala fier pour na bato ba beta Adidas Arena mais biso pour na biso ni tozora so na marti to lingite bandela makuna on comprend ni tozora so na marti to lingite bandela makuna yo na marti ozala to ka so ndene kasi po atanga biso ebe to so bando bateke to longwaki donc c'est que bato ba ya kana ba ke milimo azali omoninga ko bana na lungwa si na yo ça l'émission quand on a ba juillet je crois après stade de Martin na ba ça l'émission après concert na les 12 na bango ndi après na ça l'émission on comprend Martin bato ba tenir so rien minute moni Adidas Arena so bato obeta na pesi na zo soutenir venanga Ferrego la présent Ferrego la juste de Niance na biki des dates sont les dates mo historique et tika la bato mémoire na mutu na tozala tokutuna na Kinshasa hein na beti bien na salini pona kitsa mta wemba ozati kuna izalaka tokobina atavera jakula pe anoyemba pe mwa muke on se comprend comprendre nous avons tout le monde a ka ku karaga ka ku ka pa ka ana biliana bino mesala na ngo kasi bilia pe na musika bilia pe be sanja kapiti yutikala kana meni moko ya ndunda na matembeli bando banda bana bali atango mbete mais repas préféré na repas préféré za la bongote repas préféré à chaque jour kasi yango ana préféré na yo donc ozano kuna tina komi donc tutika ko balusa makambo moni biso ni to aboye chance na poto to yima kam to lobaka puis tout ça chance zake tout ça ba to kina pena nchiki quoi comprendre to ina classe to yima kam ni to sala ni plutôt linga moni na couple na biso to comprendre ki to luka la tant que to luka la c'est quelque chose à kimia nous sommes assis vendredi va venir en Serge mais ballon assis comprendre ballon assez chobe galbi ballon assez depuis surtout tourner déjà ballon assez comprendre na soutenir biso ba berre rouge to soutenir il na biso Jésus de Niance Ferrego là na bi que jour na osepe ça bat na banze muloko là ba banze muloko ata mupepa uragana zala kioningana te wana ba berre rouge ata vagose ana zala qui toujours constant ba soutenir Ferrego le commis contraire amoureux kotimambu et s'évaporer kadi machina na mushi ba berre rouge motema zokalinga lokola ngulu na tono kubosana te de dina bomba yo katia motema ngo oyo zoboma pourquoi yo komi boma na makaniza kosala ngai mabe zombako kyoki mebale ke refuge na potopoto yo refuge na ngai na kimela wapi aokonyo bare ngai na sangwe na ngai na za inoffensif le 21 le 20 na le 21 Adidas Arena bato so balinga la bonne musique boyo parce que grand chanteur du monde entier voilà lo na bande ozile grand chanteur du monde entier au beta le 20 na le 21 na Arena bien donc grand chanteur au beta le 21 na le 20 na Adidas Arena qui est Jésus de Niance Ferrego là papa na Melina donc talaka papa ba lebeli ba gauloise na ba gaulois ba gladiateur donc ba tout ou balinga la bonne musique ba kendi ba spiritas ba kendi ba warrior ba kendi ba cultivé ba kendi ba beret rouge pe ba kendi ba villageois ba kendi ba chancé ba kendi ba biter ba sanini ba kendi ba kofifi na ba kofiette ba sanini ba zala kuna na Adidas Arena etonda eza lokumu Congo comprendre ils avaient un honneur pour na biso ba mise ba kino o benga ba muzikana ba ndoleman ils essaient pour na biso comprendre
donc soutien biso totalement la vie na biso Jésus de Niance faire gola et puis qu'il y a des serena wana egoleka bien c'est votre petit junior milimo qui te soutient et puis que il est dans les bons donc on hein il est capable dans les bons la pesi ba nous surtout ba linga biso ba mbote bien en plus au boss santé chemin de l'ogard peut être obimo la président de Watanabe dans un bakito ko zawana non na ni to ko mano péritité to ko wapi mais aussi le message na yote message na message bien mon temps ko bandi déjà message il y a calendrier il y a Adidas Arena bandi ferré faut sûr que c'est pas un monstre dans mon poids pas obéter à Adidas parce que on continue programme na comme on pas wa tato soutenir chemin de la gloire tenayebi que place on a toya mais tant déjà to soki na Adidas Arena to soki pas ferré point barre to bandi n'est pas faire pour faire to bandi wana kasi alpha na omega non nto sûr que c'est un monstre d'amour nayebi mambo ta monstre obeta that is a confirmé to landele on peut na que non a confirmé OK babeta na bango bol babeta na bango biso to soutenir faire gola biso to soutenir ça peut vivre bonne chance né venanga Jésus de Niance en tout cas monstre d'amour on yo so pesa yo pesa ngada na souhaita écoute déjà monstre en tout cas plus que coûte biso Zénith beta Olympia de Paris na yebi coûte donc vous allez plus que biso VP biso to soutenir VP biso to soutenir Jésus de Niance Bérin Rouge a soutenu Jésus de Niance voilà Bérin Rouge attends moi soutien pas à vie na biso moi nin et ça l'a bien fort te biso to soutenir biso to souhaiter elo mo ya mabete il y a linga biso te ndalo babo linga biso te so biso to bana souhaiter mamle linga biso te alinga biso te donc biso makam nae toza pas moyen na vie na biso moins tara te soustraction donc moyen na vie na nga moyen na vie na biso. Je pense que aux 8 ans koyoka héritier Watanabe. Oui dans 8 ans pena ngana artiste nga jour album ma wati bima en tout cas na pesi président héritier Watanabe en tout cas félicitations à disque nga jour album na bima la lati nazala awa de 1h ti 8h na joie temps yoka chemin de la gloire mubimba na bandeli na yoki nakangaki motema loyembo yembelaki nga epesaki nga pasi na motema ozopesanga konseto mpe ozofinganga nyongo ya nani ozofuta otuna yeba nazali mama ya bana na yo nasina rekonetre limbisanga nazalaki eteni na yo pasi mpe bisengo tomonaki elongo ngai nakolelaka mingi motema nanga mpasi banzela ngo ngwana ti donc chemin de la gloire banzembo monaki ana ya kitoko en tout cas surtout nzembo lokola novelas un maître banzembo lokola banovelas banzembo lokola banzembo ezala kitoko donc naki mpena azwi temps yoyoka album nanga mais nzembo nasepeye mpena na nzembo de la république parce que azongisi biso comprendre na makambo peut-être tozanga lelo comprendre pourtant oyebi nzembo wana otie mpena nzembo lokola mobali nini yango akopekisa ngai kolinga yo ata nabali ye comprendre baya bayembe bavola bien oki baya neti masalanga miyembe na pese mbote place azali en tout cas comprendre ça ne c'est pas garçon quoi panzi nzela na bi oui bango bina na fuku comprendre donc nga so mtaseli msana bina ndimanga ngaya pour moi tu vas comme biso ba kuma ayuma ti nga so mtaseli msala kitoko na ndimanga niti ya chemin de la gloire en tout cas nga ma za mourir ba mélodie ya ba parole comprendre en tout cas donc mbote bilé na poésie héritier Watanabe na bigé pata pesa album mon chance 3 mois j'ai bilé ba zo zapena temps découvrir en comprendre pour na Congo ba linga iloko ça la succès pour ba zo beta bien voilà pour yo mo pour découvrir nzembo na 4 album nga zo le boson nzembo bima
petit dans Armel Azali, a web sabine na c'est mona on a CP na de la République. Ya rappelle on a bi na yo ki nyonso avant yo za na ponginga na yo kango. Maintenant la mungi na yo ki yango. Après ça na raison jour comprendre. Et ça bien sûr qui artiste à zone di mamunga na artiste donc. Na bien. Pour na bon dima pour na bino ba béret rouge. Boye pena na esprit mo beaucoup moins esprit mo ya wengi. Kenini? Beaucoup moins na esprit mo ya wengi. Ti, parce que wengi za mara mususu. Mais mutase msana bito boya pourquoi? On monte les jalousie. On peut na revendre na boye ba ke ko boya place outi les esprits wengi. Ko boya place na outi pourquoi c'est qu'on peut boya biso kuna yo imaginer que papa le bina mwane osa asala nini? Ni na malunga sali pe bana ba ke kuna ba osala nini? Ba beti nini? Voilà, et logo siko via zo zele yango wana. Ah, oui, banda tika la saini. Hein? Banda tika la saini. Yesu ba no pouvez no ba calendrier. Yesu a mo beta no na ba calendrier. Pas tia date. Martin. Aux surpris calamité, ça la pio. Ça no kimia. Non, nga na très bien. Ouais, ça no pio. Nga na très bien. Ko paniquer le quoi juste. Juste à paniquer. À paniquer pour te. Juste à paniquer. Mam pas là. J'ose à paniquer. Mais là, il ça. Au moins, il y a une problématique. Problématique, tu as le bat. J'ose Azaraki pour Bino, j'ose Azaraki. Na mawa peut-être tant à mon j'ose à passer un message naï. Non, on va passer message. Ça va attendre les cas qui trop attend. On a attendu au lieu de me na TV qui non. J'ai ça aux Anadidas Arena. Et c'est ça qui a Azagi à Solena Gisak. On se bien Gisak Zoba. Et comment ça bisote? Comment on va banbaï no Gisak? Te bon, j'ai ça qui moi Azak concert à Kokendete, à Rozonga Wanati. Il s'en a ebitina Gisak Longona qu'il sera PV. Dans le bon lieu na TV. Loba ba misusu ba ebité. Pas l'accès à voice à Gisak ou à Sala. Pour que Longa pour na voice. Pas na voice à Gisak, so Izali. Donc je sais que ça la voice c'était. À ça la voice c'était ba ebitina ba Longo là. Souvent dans le bien on a TV mokili ki panzana mais loba ce qu'on écrit bien écrit ce qu'on va désaccord à ma kasi la famille j'ai ça donc ma caméra comme bien ti on a ce qui na bombi mais c'est ba bilo ma mongo za na ba famille et côté na ba famille déjà na ce que Martin biso de longa pour tongaki soit disant ah vous aba songi kasi soit disant tu ba songi OK tonno ba pour na bonne marche mais yo melanga là na lo bati. Je suis 20 000 pesos, 10 000 francs. Dans le bâti. Je suis 20 000 $. Alors, je suis 100 $. Au chargé pour que la bâti. Nous sommes 10 000, soit 15 000, 15 000. Yo mon normal. On a pena, on a mon malam. Ya mon tata nga comment ça me mina mon na eh. Pourquoi ya na bata bongote? C'est des escrocs. Tika makambo yo ko tsana ba pasteur ba yebi mamna. Na so bisa out. Na so bisa oko. Po biso zeleka ka antuka nganzamba yebi. Ngai boy. Lelo o. Je ne sais pas si je suis un chilo comme moi. Tu peux me savoir pour te ébigar. Bon, bah, moi, ça va qu'il y ait un poteau. Comme ça, attends un poteau au bimisa, comme ça, il n'a pas sous. Donc, nous, on a tika bat bakende. Après, vous t'indiquez les bancs, on a beau c'est la bonne. À base de l'occasion, il y a tika la sugo bien. Ah, mon binoka, vous avez dit, n'a pas bien vers monstre. Pour le logo déjà, béto, il déjà, tant monstre le bec, banana, banana, bétanga, coup. Avant concert à stade, il y a ça là, concert, il y a banana, il y a présidence, Zaïko, la casa de Canto, qu'il tira. Surtout dans la mission qui tire, non, on va toujours combien. La mélange sont bons. Puis bah tu considères bien, il me demande bon bien. Surtout le bâti. Surtout nous on a bandaka là, tu on a cannabis sous bandaka là, nous avons ça longa qui tira ça là, tu peux pas quoi ça longa. Tu donnes le bâton une bonne marche à l'école. Maintenant, Gabana Zonga qui est là, qui a voice, on a abîmé ça. Tant que voice est bien, on va voir ça va tenir sur décision de Zagini. On est là, c'est Gabana esprit qui est bino. Pour bino, bon, mais bon. C'est toujours l'oba, toujours raté, toujours l'oba. Quand on est ça, tant que toujours ton raté, parce que et bien retourne raté. Tant que sur le groupe sur WhatsApp, na ba directeur orchestre, ba directeur Kaleton no Senghor. Pour maréchal na peso mote sikuzali ba directeur quartier na peso mote pour azana yazana azana ba secret azana makambo no peso mote na peso mote pour azana na makambo so ya ina makambo tani ngazo ngote na peso directeur quartier mote beli pour bon ba démissionner na yebi ko peso mote pour azali suna so ba démissionner pour ngana ibisa ke faut démissionner ayo mutolongol se kuna ngai
On s'est fait démissionner parce que alors bani l'état est mauvais. Hein? Les jours sont nini. Bani en français. Racheter les temps car les jours sont mauvais. Racheter les temps car les jours sont mauvais. On a servi les jours sont mauvais, donc faut long. Faut avant battre tout déjà boire déjà et logo. Na comprendre batu nyonso balongwa la culture pays vie mutazala promoteur ya songi zayo. Ba biloko bimisa et loba mateke yope uzana bato yo longolisa na culture. Tenga la longolisa na ndenge soko ya bien. Na seke ponga bado ya betela masulu na kwa bon na lo bombo na ifto lo bonga. Vina nga kaleto ndayebi. Na seke vita ezama bitala buitala 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 bui. Fulongwa. On qui à longwa bachara bakota de bachokosa ni babenga une lettre ni ya démission babungwa abenga Eclipse so mon reno ba sa lelo ils ont le chef d'orchestre ba chaper mutu tel pe on a vu ça salama pe comment bon pour ils ont bateau azali mais chef ça pas l'aise hein atikala mbolombolo oh Eclipse mbolombolo Eclipse bande ngibutana na mboka na biso lelo papa ndenge ngibutana Papa André Mbuto. André Mbuto moi ancien gouverneur d'Abisso. Ana roi. Comment Mbolombolo? Kasa kuma ka Mbolombolo. Dans le roi Eclipse. Dans une Eclipse ba comment na kamoko. Ba la kamo ba ça na poste. Papa André. Tu vivre so 16 ans mobimba. Dans Eclipse Mbolombolo. Dans tinde to mona na biso Eclipse bongo atazo ganga ndenge. Mbolombolo. Mbolombolo. Ba DJ pa mutu moi za baba kutu plus que tala mutana komu bongo. Bolongo le pocha mutu mo boyekuta yebanité iloko te vocal malunga izate nzema malunga ezalaka te a umelika ko bina Eh bien merci Emily Motomo comme déjà vers déjà la fin à émission na biso et na évité message nyoko pesa na balandi ya koba plus ya lingomba ya koba plus na Belgique na Londres na Canada na France États-Unis et partout dans le monde balandara biso et message nyoko pesa message jaka que tout ba soutenir biso so na lobi mambe ba to excuser peut-être ko aliser ba to mususu be ba reza TV quoi ceux qui na lobi mambe ba excuser biso mais na bi na lobi na mabeti na lobi ka ba vérité na ba pembe na makambo otuninga ba doit soutenir biso mais on a contact à 097 66 80 216 donc plus tu préfixe donc plus 243 97 66 80 216 on rejoint Ngamour Junior au milieu concernant Marabnabiso en tout cas tu as un projet tellement ébélé tu as un bon ensemble mais c'est réalisé pour que tout ça peut bien kilo solo ba semeka solo ba yaya solo ba leka solo comprendre pour que na boya je demande voilà au moins ni baninga baso kende boye bino bato baza na kimia ballon na si comprendre ballon na si on a profité na pesa ba moté na maître Armel passe les managers hein la folie te mwembi moi c'est moi ya pembe kitoko boye na pesa mbote sika za na pesa berger Guillaume Kondi mbote belé na pesa Jani Mafamba hein donc mbote belé na pesa Mignon de Gaza, chinois noir mo latisi. Après c'est mbote belé si Gazali na bosante Noémie maman na Smile. Donc Noémie Loya. Hein? Na bosante Lil Wen Bajin, Machale Mboso, Cédric Misamu, Christian Sempey, LTV Gino. Comprendre? Na bosante mo vieux propre. Justin Elembo, Sila. Hein? Cédric Edikanga, Cheval Blanc Yannick Gisoka. Donc, tout balinga biso donc manager Mobutu, les grands gérants, na pesi mbote place azali na Maeva wana na bosante donc bato baza tellement ebini na bosante Chancel Vimbouila hein Chancel Vimbouila moi c'est moi taille ya kitoko ya pembe pesi mbote siko zali Chancel Vimbouila na bosante nazomona na ba beret rouge mobimba hein chef coutumier Michel Mbenza Michel na bosante Rachel Kavuka maman na Bina Anaya na bosante donc on a zomona batutu balinga biso Christian Zion Patrick Yama Eric Belay Ser na Ngamo Dile Yama Armand Yama Faton Sin batutu balinga biso donc o ba soutenir biso Ser na Ngamo Chantal Yama na kacha Paris donc ba mbote belé
Donc bato baza na bango à l'aise, bato baza vraiment kimia, bato baza na bango à l'aise, bato baza na bango kimia pene leka bato ba osepela na bango. Donc biso tozali tozali to sa mama biso toza vraiment to sa mama biso bato baza na bango kimia mutema okita hein bato baza na kimia donc ba mbote na nga ngwana na suki na nga wana vraiment. Et bien merci na balandi no surtout ya lingomba ya Koba Plus ya binoyeyo Martin les Bourgeois. Et merci aussi à Martin Lukusa. Pas nous, les boss, les directeurs, Martin Lukusa, pas nous. Pardon, comment on fait un peu pardon. C'est comment on appelle ça? C'est quand PDG Martin Lukusa, pas nous. Ambo te belé si vous allez boss. Bon séjour donc talara mo konisi mta commission natra azonction natra ndenge zala kala. Ndenge natra to ebeli natra na kala nango. Hein? Banzela nyuso natra fo salela ezongi ya mai ya rai ya nini nyuso kitoko. Vous comprenez? Tala siko mabe. Le PDG Martin Lukusa, hein? Donc tous il a fait donc na bossa ni mtu moko. Nani suko? Sona pese mo tete akokangisa ngai. Venanga Papi Mangunza, colonel Papi Mangunza, honorable José Makelele. Venanga Zizingadi, Mete Chalère, Chouke Baolo. Masuki wana. Mauvais en tout cas, Tokoyana Jesak Chipoi. Tokoyap Nana Jesak, na rendez-vous donc le PDG Martin Lukusa. Donc il y a eu vraiment un wana tokoya nga vraiment il faut na ya moi par na ngezali je sais déjà. Et merci aussi na moto azo contrôler Kingaboa hein Rigongo Bila Rigen o ba benge ndoi ya gouverneur na biso Ngobila donc moto azo sécuriser Kingaboa mobimba moto akota gina moto abima ki faye bakaka talaka hein Rigongo Bila okonza ba palin. Nazo yanga pena récupérer moi par nanga quoi. Et merci aussi à Jojo Salazaku. Moto a Simbi Njil Mobimba. Ba marché nyo surtout ya Njil wazo contrôler taxes. Yo yebi kaka ninge zalaka. Ka ning te photo bengana et merci vraiment à Boteko mokonza ba mama et merci vraiment à Clarisse Kisiala. Moi ça kitoko, moi ça goût. Moi ça choco frappa donc talara yo. Et merci aussi à la sœur, ouais, à Bissomoko, à Motema, Maman Ritz. Toi, Simi Liberté, Mobima, la chambre froide. Donc, ce qu'on voulait ambitieux, il y a bien, oui, Bébati, au Soso, il y a bien, Kota, la lignée, la chambre froide, la liberté, tout n'a la chambre froide, Maman Ritz. Vous récupérer à Zawana et merci vraiment à vous tous et bye.